Shalom, 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 bote, bisika nso tu bozali, na ba chambre na bino, na ba bureau na bino, bisika nso bozwami, esiko bozako landa biso na tango na radio, télé, toi, diciel. Vraiment, na susu na yeli susu ko remercier bino à cause ya fidélité na bino o bozaka nango, pona kolanda ba émission na biso na nzela ya radio, ya révélation ou bien télévision, ya révélation. Alors, na yeli susu ka nde na yaka comme mosali na bino ou moumbu na bino, pona ko sepe sabino na ba sango kitoko tomemaka. Lelo to yesu na plateau na biso oyo to lobelaka ba témoignage vraiment bolanda ki ba témoignage belé lelo suto yasu na témoignage mususu o nangi na tali sabino. Alors invité na ngai oyo na bengi lelo na plateau nazo kende ko présenter ye simanango to koyeba kokota na masolo wana. Invité na nga aza na kombo ya frère Jérémy. Frère Jérémy a kopesa biso masolo moko ya kitoko na ebike na nzela témoignage oyo yo po kozala édifier libota no pe kozala édifier na si okotire pe leçon moko kati na esika oyo yango wana na tango sans plus tarder nazo kende ko yamba invité na ngai na kombo ya frère Jérémy yenda kokota vraiment na mbala moko na masolo wana akose présenter et tokokota na masolo wana vraiment eko zala kitoko mingi ndenge na rappeler bino mena lobaka met fois que kabali solo na bandeko oyo ndenge tokendaka balobi invité n'invite pas mais yanga na lobi invité invite kabali solo oyo 3.w étoile du ciel kabango na bandeko nyonso tout po bango pe bazala brancher ba s'abonner pour te bazwa pe ba révélation ya lolenge oyo nulle part ailleurs okoki kozwa makambo oyo vraiment kolobeza yanga mbuna ngai ma question eza na ngambu na ngai mais mituna nde eza na ngambu ya Jérémy. Alors sans plus tarder na koloba mingi te tozokota kamba moko na masolo wana nazo kende kopesa ndeko Jérémy mbote ndeko Jérémy mbote na mbote maman journaliste vraiment na sepel susu ko yambo lelo su na plateau na biso pona na tina to beta masolo ya témoignage wana. Alors soko za likamba koloba pona kopesa bien bandeko mbote ou bien koloba momoko olobi po ete tokota mamoka na masolo ya liboso po ana loba apesi o merci ndengo ya minga na plateau na yo on apesi ata lo meya te mais obenginga po na lekisa témoignage o po sunga pe batu mususu comme na ngeza frère Jérémy Bachika batu bele ba kama po anya komi Bachika wana eza na deuxième émission to sa deuxième partie. Merci bolandi bino bolobi ngana suka ki na frère Jérémy mais ya compétabi ye azali Jérémy Bachika na suka na ngot na si na deuxième partie bokoye batina nini amipesi kombo Bachika lelo toze koyambaye alors tozo loba mingi te parce que TV ezali kambo ya ngonga tozo kota mama na masolo wana alors ndeko Jérémy Bachika kaka ndengo lobi lelo to yambio na plateau na biso to yebi koza na témoignage moko kitoko na landaki yango et vraiment za kitoko ezaki vraiment édifiant pour na bandeko nyonso tout oyo bokolanda biso alors tozo kota kana masolo ngo mbala moko ozo banda témoignage ya ndenge zalaki ndenge obandaki na muke na bomwana na yo na ti tango eloko ni epusaki yo ti yo moko ndenge kokende nango tozokota à vous la parole. Merci. Témoignage oyo bandeko bolanda nga bien et que sunga batebele o boza mikili ya poto na Afrique o ba olanda nga et que sunga bino pona ou mesate témoignage ça na parcours na nga ya vie ba parents ba alaki te et comment na moment moko boye taka moi mobali vie mystique na banepe au sein de l'église mo quelque part et là c'est vraiment oui baninga na ba opesa offrande ngana la mbongo te masumbu donc piaker na la te comment ko déranger ngai ndeni baninga ba pesa obini ni masumbuku donc likemba gamba la foru donc ndeni baninga ba pesa ka ngana pesa raté comment ko tungisana mko mususu na prière na binzambe na mayel oyebi onga na zana ngo pesa nga musala oyo et que sunga pe ke nga pe na ko mo pe o contribuer ne baninga na pe ba contribuer nzambe pe ayoka yi prière nanga elaka vendredi samedi na tongo na la mwina kwena biso na shaba na ngeringi po na mona ngeringi na nzombo na telemi na moni frère mo azoleka na salela ka musa mo ambeto to na benga vieux papi ndeka ya la ka kolomba a vieux papi kabelanga 500 francs abina te Jérémy na mbongo te akei après akomi na bosenye azongi abina Jérémy yaka to na ye abina Jérémy ndongo senge za bien mais na lina l'action ndenge baluka rambo ameminga na terrasse moko atungo melani na bitena melaji asobenga vitalo ya sombi bière net bandi o melabi singa bon Jérémy na sentir lo mo bina peso musala era na prière na sala ki vendredi samedi ko na tongo ne na kutena ndeko wana ba mo abina nga na dépôt masanga na Gombe eza na 24 na mot des arts donc batu ba yebi Gombe na détente
vende la gomme mpandi biso to na mo des arts na coin place batongi le ba immeuble place wa abina dépôt na ngeza wana nateka ba secret nateka makambo belebele soko sepela obanote ngamo siko na dépôt masanga na tel niveau d'étude na ngana dépôt ninga lobele ninga na bibo mutemo bina randima na bibo na nzima bon ça va dimanche ya ozwanga na ndaku na tongo na gela exo dépôt dimanche pe na tongo na kei na kena ko kit te na kimba mona 6h to kutena meminga tina dépôt la iska ta dépôt munene amina jeminga na tante na sana na Vodacom te nzate na moni yo gérer biloko nyonso na moi ke nzambe aza bien na sengi vendredi dimanche ba yo la sanga dépôt ya munene ebisinga nde eza bambo na transport molière ezana bambinier ba sentinelle wana bayaka bazwaka ba sikra malili ba oteka bénéfice wana ba pesa on une skuna na transport ti aux la fin du mois na banda na pe oteka ndepe na senga na nzambe na ko pe kozwa mbongo na ko pe partenaire na mwa mke na zo nzambe na ko me osunga musa pe zo mata ko mi ko teka makamyo na ko mo zo pe ba salaire et ça moment mo ebika diable place malamu ya la diable pe lingara bundisa maladi yo betanga esala eteke moyena ke ne su musala ezate ba remplacer nga na mutu musu pour na sala ki au moins 6 mois 8 mois donc maladi esi la nazongi su ba piaka na nga li su se continuer bambanga ni bambangala donc mystique ndingo lobi mama journaliste yo pe nous en attend bambangala donc on continue comme ka bomu comme su na fandi na ba mbule leki e comme na 2002 nabi ngana na papa te na mama te siko no vivre bwendeni na ba pe ko tonga na ko comme na ata cordonnier te mam piaka leki na tikala na pantalon modo so la vango ya vert lati liputa na 5 ego ale na ngati sike kauka donc zela na butu comme chef coutumier lati liputa na tongo ndo lati pantalon to ça pena le ona yo na sepe okotinga suna révélation tozoko baka bande ko bozolanda kande na promete bino malo bakitoko ezaka na radio télé to edicien nil par ailleurs na yo koma pe cordonnier na kwena biso soni siko ezo sanga te mana ebani nde na la mukala na ebani na kimukala bani bamona na kuna komi ko kima na bite bato na okima bana ba parents baliaka ba vionga sona kimi ngam na la nza ngamona banyo salela en publicité na vena soli papa katani bwana kwembo ya chez Jeremia po elongo na mwa soni atotongi nga bobi ayi mwa beta ya lisolo nzambe osala ke era na pe na prier nzambe osala ke na nzela ya mba bi faut sala quelque chose soko sali okuta okosala no lo amuke etomboli ope ndebe batu lo likasu mute tombola eza likasu te tema banda osala ekuti na mutu mwa komi connecter mama fongole makam ngaka na nzela cordonnerie wana na yokuta na camarade moko pacho makumbi lelo na Londres ayepa na kwa oseza sika Jérémie comme na sira ninga bia chwezati amina problème te tianga sira na sira jaki après 2 jours à Londres te pardon na bosa à Chine maman ba pesa ke mbongo à Chine nzela Chine fongwa ngape na ebi na ngate na okotineka musana nga na ebi pete ke na Chine donc ya wana 2002 ba téléphone bimi ya biso portable na 2000 Ericsson ye 2002 kwa ke Chine première promotion bananze la Chine donc ya ayena ba téléphone wanga ka cordonnerie prière coordonner prière donc moi sinebisi Jérémie na bosolo na bien Jérémie la courage benga e upese ba kopa ya téléphone oyo abando sa moi kandi na sala na kana mo ka mutelo luka Jérémie na luka ngana na musabite yaka natiki musala na kiti pa maona lokele to komina mo rabizela bimisi sagmo munela bizita ba téléphone ebele abi Jérémie na monyo la série ba téléphone ngo pona ba téléphone on peut so ba prix normal so oteki 10 téléphone on a pourcentage c'est rana ba téléphone moins cher $150 ti likolo ezate ba carte mémoire non normal il y a ba téléphone à studio rack il y a ba chambre salon de comme il est loté na bandi pe ko téléphone to no coopérer na oteka pena bien té toilette 5 na oteka bien té ça mo comme suna ke irebu pa camarade na ngai ala locataire na bango misérima cham amo Jérémie na ba téléphone bien yo le téléphone na ngo amo téléphone mo boy motorola bina na CP na ko na bité au $200 habité na pio 160 na ça va na 160 à moi mileke na moi 20 c'est allé déjà na mo nyomba mo carré tara masumuku mo premier cop moi 20 c'est leke ça nga moi motivation ndeko Jérémie na ina te biso mo muke siko tango komé ko sala ba koteka ba chombo wana ba téléphone na ubwakisaki musala coordonnerie tara mama na matina kita susu mais na yo kaka onje banda ko bengo kombo mombo tanga banda ko sala musala coordonnerie wana benga nga ji ba former
ngana yokaka Lazare sekusela ngai Jésus-Christ dans la loi ça pas une tenga mandenge nini so epa na babenga Jésus-Christ dans la loi yo Lazare yenga na lubaka liluba mona sapato seku donc elle est domaine onza mutalaisa te mais na bota mabongo na passe partout donc wana ba Lazare tant bazoya yo Jésus zo sekisa ba mais à un moment donné au bois sino ba Lazare côté na niveau mataki mo niveau talaka ndenge za bande ko bozolanda gloire sikozali Marlene bino surtout batika bisika bozali na linga bino mingi je vous aime beaucoup maman Sonia maman Bamindele bisika bozali bino mbozo mona tenge masolo na biso ezokende Lazare abwakisi ba Lazare po akoma na masolo ya bachombo na bosa mpete na pesi maman na biaka mbote portable passer miko batika wana chombo partout passer la balana tozokoba tukei tona combien na anzimi na $160 tant à pesi nga moi il y a moi 20 c'est la première fois na si ma $20 na vie na et c'est nga moi banzeta quoi surtout que les vendre au vrai cop tant na zongi yesi ko tanga ke musala lobi nango patron na banzo asomba ke $250 moi si ne pesi ko na senga ya modèle wan si ko akene na place asomba ke nga ezala été tant ayo mona ngo abisi maman travailler na bité na pesi ko $250 bongo ngana zo to yo ke somo no place mususu il pas monye pe milekeleleki azui apesi azui $250 tant azongi abisi chéri Jérémie azap téléphone o wana na tekeli patron nga ya tekela mususu tant na ye na tekelega marque ya na mususu lobi nango atuninga tukutene na poko mina Jérémie neni fansinga vie bana tekela ko deuxième téléphone tisiko na otekate otekate tole 19 bon ça va yo api petit na boko ko tuno nani client ou bien client o foutre la part camarade na personne qui na cham wana misère abina bon ça va Jérémie lobi na 8h avant na bima na ozelo yaka ngape na yeti to na ye na komi amina Jérémie toko tanda na koti na era na moi comité na miti bwakisi église na komiga shai na shai donc bozue pesi bokabwana orange na pena ndo comprendre pe mamanzamba na bien te kata frère na lega loyenge ndeti ya lelo te ba to koti ya bisika mo na osalelo ko ebisa camarade no charité ponga fuite la pa makamni amina wana combien de téléphone amina na 12 amina pesa nga 1000 francs ne peso 1000 francs pour ani siko mutu azo 5000 francs akabela biso ba 5000 francs so ka pamba bwe mais na kamwe mukwana 5000 francs pesa 1000 francs mona ebilo nena sa na dutete na 1000 francs na pesa abina bon zo ba téléphone pesa ba komo ba téléphone nyoso za na dicté ba Panasonic ba Triumph nyoso na tangeli a combien bisinga bon toi 8h30 si to koma 12h ba téléphone nyoso eteka na biete kama ndeni abina biso ka bon yo kende na mais collexa échelon te na bimi na ngape tshira tu ngana bitene tono so na biso ka tumi na biso petit na bose na ngape to koma 10 na bose na ke to solo le ni makamba 12 et comme 11 na bisi tshira zongi na ndako na ziba téléphone na ngana mimi na bimi prince ka sa ko ba kuta koeti na bina banjo makolo na komi jusqu'à koto ya batu bateka ba bantaba esimo etindinga kaka bimi sa téléphone banu beta ba sonner na bisi téléphone à Panasonic tema sonner na numéro 11 beta makasi tona beti bwe batu bateka bantaba na bayoki so sonner petit wa téléphone takama ba 2000 wa téléphone petit yaka tona ya otenga ba téléphone ote première fois na vie na ba wolela nga ba téléphone wana muteme ebini mbala siko vraiment pas teka wana vie bob ebinga mina te Jérémie ba onyo sinani bango fano calme ne opesi ba téléphone siko bazo somba téléphone à concurrence au moins téléphone ils ont la différence à couleur au moins Jérémie nga leke na mbongo moi na bio 250 nga na peso 220 nga 230 donc ba onyo so remis en voûté nga pe na comprendre oh mais bato bo somba téléphone donc bato 12 téléphone là nyoso avant 12h nyoso esiliga wana na tangi mbongo na tamanyenye yanga mono $780 ngabi donc sans côté pourcentage na bande ko ba olanda tamso e manyenye te manyenya ngwezani meka mive donc bénéfice sans côté bénéfice na e bénéfice na nga quoi tara biso baki moi ça moi bien $780 sans compter pourcentage so na ke pesa mbongo so fait na pesa $2200 donc na $2200 na zana $220 yanga lisusu tono bamba na mbongo wana mama na okanga mama $1000 et c'est un vertige ya minyenye ya minyenye première fois na uti na $20 na sauter mba moko linyenye ni mamo e mystique na zui taxi express na le na 0 mètre na ndo mais vertige ale salinga Palestine tono komi na palais
na fandi na oh nyusu mbongo na kompe pani na bia okomi na Palestine ya oye donc na ndako na biso pa non na zwa ndako na biso par chez biso na Palestine donc na komi wana na fandi na bandu tanga na longo minileki na zino 2200 na kesko pa masa na pacho makumbi na bosse pete na pesi babi makumbi mbote na komi wana na pesi amina j'ai mis au cas où téléphone lobi mbamo no ceci oteke nga yo zwaka mbongo no pesa nga ngai azwi yanga apesi mamonga bi pesa ba téléphone j'ai mis ba nyusu bateka yo teki koleka batu nyusu akomo sana di mo confiance mo nga peto na zwi et comme ninga sko nzela we parce deuxième tour na zwi na kesko kuna na bi cham eteka maka bi moya nga bi cham na yesu o te Jérémie na salege na sungo ko zwa mbonga bi te cham nga na peti na yo sala ka masolo ngwana na kana ngopene bele ali pesa wana zisu komi suka kotia na kota ba yombi bateka ba essence na Mariano na teka na ndenga ko sakana te le système au lesa sous sonné manienye lisusu en désordre na teka na zimbo donc na komi suko oui mbonge komo sanga mo lo yenge mbonge dominenga ndeko Jérémie zeno na temso muke tango banoti kele ba téléphone ubande ko zwango après ou bien ndoko zelaye abande ko sala ngo ba prière ou bien asimbi kaka la pesu donc yekuta no simba ta téléphone te anoti ka pe na ngoti na kopesi ka ba komo ba téléphone ngana bimina na ba téléphone na makamya nda osala ngana yebi na ngati soka bande ko lalela kaye wana soka ndo binela kidia ba pe na azalaki nani marabu soka ndo binela pe kidia ba na yebi pete menga komo na kaka na bika na pesi ba kombo na bimina ngai na teki na komo simba mbongo wale miminga siko na loyenge na bimisi krimo na ve na biso na ba masa na nga mbongo ekufa lokumu mata ah bon ba masa na na veni mutu tu ayebi yango maître John pa na poto ayebi masolo na oloba ana France ba na komo simba mbongo na komo pe oteka na komo simba mbongo nga na do mutema nga na ko continuer boete mbongo esala nini mbongo ekufa lokumu mata donc na komo ndima na panza na nga mbongo pona yebi kata na pandi na $1000 na biloko na zalaka nango so na sena ba gris nanga la regana donc mbongo ate kufa nango lokumu mata donc komba Jérémie donc bandeko bazolanda biso so pe bino bozana système wana ya mbongo ekufa lokumu mata et malamu eza pona gloire à Nzambe mais eza na pona gloire o tozobeta masolo te na profiter kuna na Londres bisika bozali Yves Bachika na mbali kitoko ya mama Koko siko zali Nzambe wana apambola bino na bana bino nyoso tu na Hollande mama Clara mwasi kitoko ya mama ya papa José Mabiala Nzambe apambola bino vraiment tozokoba masolo bolanda masolo eko édifier bino na kompe oteka zoteka na kombe donc kombe na vie na ngai tie mo rabina bon temps yaka pa nange sima te zara na l'exo prière moyo mo sala pesinga prière za initina tanga oyo kanga bo ko musalela o simba pe soute pour na zo de délivrance amen donc pesinga prière et comme ka toza téléphone na kitoko eleki na téléphone nga na nzana ngo une fois so ko Jérémie laisse téléphone so za na mbongo na senti ko za na mbongo so kana simbi o kabu na lobika lilo moko 3 fois na mutema na liboko bio simba nzoto lobo na esimba ka yo donc ba système to mona okena zando tutana mutu beloko ezaki obungi yangwana zo za makambo suka laki ke tona osimbo onyo sona kolobane ko mi wile bonheur yo zo sika amen donc elaki bongo donc wile bonheur donc muta oboya te aboya te ata za téléphone eleki yanga na kitoko ata ngeza studio eza 4 chambres salon donc système oui ozwaka yanga tozokoba tona osala bongo prix na opeso okoka po okakola te tona ozwa na pesi mkongo na kiyo siko tike na sima elo ni tekisinga esomisinga telefone wanga de ana ki donc ekome vi nanga eyosaki masana na komo sima pe mbo ba $5000 komo sima pe mbongo yanga siko komo memana loyenge mbongo ekufa lokumu na ozwa masana to ke na komo mize beto bakaza masanga oye na bisi ba man soke leki muto mulai nde nombre nga na osomo ba chetemba ko ki ko soma ba champagne ba betelinga ba fanfa komo sanga bien mais ngamo ba viana na no sala na mila masanga te no me lisaka ba camarade na oleisa donc ndeka lobaki mbongo ekufa lokumu mata ale bongo sopotali ta ba chaîne ta minina somba non komo sima na mbongo donc komaki na vitrine ba bijoux na kingo na koma epena ba quartier maboko na nge polene ba pierre noire donc vie et comme na koma mona vie kitoko et yo sala ke masa na ngana bisinga Jérémie ngana olinga na ke na Londres ne ndio komo se voyage asuka na okende yango pesa mbongo na sombelo yanga na bia te yo sombaka yo yaka nango kaka ngana teka na zona kaka bénéfice nanga
akei pa ye asali na nde pe sima makambo tu ya kene Londres tant ke Londres ngape na tikali ya bande kokoto so za na 1 million de dollars so que zo sala eloko te zo baluka te to banolia $1 ekisila ngana nyoso na tikala nango fe na banda pe kokota ta na ba faire mo be rien na sali ba faire te na zimbo na tika place mona tala lo na ye na bendi $100 lobi na ye na bendi 50 te ma vie na komena nango déjà ka batu ba mona ngai do place na za so mo matanga Jérémy de mo eza na bundes do bundes na komi na bumbu quoi ya tono ya be je me opanza mbongo yo sala ke pono tema télévision ngonga yo sala ke mbongo nyoso na le nango po esi mbongo nyoso nzaki nango po wana pio évité ata $1 kate ata lupangu to somba kelo mote na ko na banyo teka siko bilo na le na banyo teka ba chaîne so na teki na kisa na ambiance na teki na me maka mbongo ekufa lokumu donc tema vienne de obenganga boss lo ta bande ko nanga tolinga lokumu te to pesa nzambe nde lokumu biso bato to mérité na lokumu te te manga na linga lokumu ta place meme ngai ba mbonge yo vide na teki bilamba na teki ba TV nyoso na sombaki donc na otika pena eloko te mama journaliste na koso te pia ko bande ko betanga siko net ton na la cordonnier na la nga bien pia kamoko pona simba ta 1000 francs comme nga problème donc siko batu oyo bandai kokende na bango zo sala bango lokumu ozo kufisa mbongo siko sort na bango ezaki ni ba zongela ki te ba kanisa ta ba camarade na nga moko ba mo ba komi suko seka nga moni ata ko sunga ata mutu wana ba komi suko seka tani nga beteli ana mona ke danger do yo tsaki lokumu no pesa ki confiance ba camarade ba mo ba zongisa nga retour ya ba licho ba nini yo saki ba pia kana na ko kango sute masana mo ya wana leki mo miko na 2006 masana mo ya bi abatini nga trim Jérémy ko teka ba téléphone tekna wa kana ba mpia kana ngai na dia ba prix ya ba téléphone ekiti abina tekela ngango $50 50 ça va to kene pe na marché ba yaka na kutana mutu mo pe alinga na ba $75 anga pesa 50 ngabite avant sambo ngabite ngana simba téléphone yo kene lobi na tongo soko kisimbongo yo te simba ka simbongo yo bongo lobi ngabi te kera na mbongo wato ape na kolo téléphone ngabi kende na mbongo no lobi na tongo bongo ya masa pe abina mo Jérémy problème te yo la na téléphone lobi na tongo oya ngano ya panu ba 12 heures na problème te libabe e ola na butu na la téléphone na charge na ndako e ko ba 5 no téléphone sonné na la mo kamina tabe téléphone ezate me chargeur apam téléphone ke ba nyoso balani na bimi bana ke pa voisin na biso pa vie na mo tonton ndeko tisekedi na ke pa ni bengi na numéro bengi elekate isenga mama vertige ngamo siko pia ka mi fa pona simba ngo boye siko na bungisi loko na mona su $50 ofuta na kozwango wapi pa biso bona ngozi téléphone telelo na charge masa na mo pagi na tongo ngili solo ngabi Jérémy nabi mwali mo bina bambi to kene be na olection mutayibi téléphone wana deuxième épisode ngapena nabi mutu mo na bambili so tokende alaxo mutu ayibi téléphone ngabi ça va tokende na ngapena mo tabitenga na fola mo tokopera dia na po masanga linge ba via kisa basi nzoka nozo mpana tokomi pe wana na expliquer mwalimu mango ba lelo akufa cameraman na biso pa sana si mais bien ali imo pa ndo sala pe maison la liboso na ba cameraman na biso Freddy ayebi po na olo ba makambo ya kokosa te ya yebi mnolo to na komi wana abisinga ni na expliquer na bo pesa nga liste bato nyoso bolala na ndako zipe liste na pesa bina kende 12 heures bongo ya to na ke 12 heures na ye leta na ozela le na makamne na bato msusu na moni mama moko na chip moko vimba tanga ye ngapela moni mama pa koti ya bimi mama soko bandi ko lobane mwali makamna mikolo so simba te ngasko na komi ide na nyoso kesko na masona bango makambo esimba te vente mystique boyo na ye o renouveler makambo mama biso ke jope mutu ona olula bo nzoka jo mutu asala ke mama ngana ko mama makambo mera na mama ko tingai to ba sisi na mera na bisinga bon j'ai bien to ngai bite mwali mwe na minute 12 heures c'est de mutu ateki téléphone so pe na bi na osale pe mabete ba ka bande ko nanga ngana mwe ka na luka mbonga kisa yo mwa muke boy mbonga kisi osana ngai bite na zo ka mbonga kisi na za $50 na mbonga kisi na ozo na futa o etika la bo nga pe na kopete elo na oseng aboyi premier jour aboyi deuxième jour na komo chemba
yonde nyozo singa ma ba ka pozwa kisa pona zoka kisa mo koto na doze masana te za na sa makambo na futu mbona et ça là qui ayo ndimilanga abina bon ça va soma porte-monnaie poudre vague na miroir qui t'a la table mais kota la ngote sombi pe na ki na opane na temple asali ba prière ngamo pe na la bina bon o eza voleur de voleur montagne sombongo ndo senga mutu montagne sombongo ndo senga mutu ndongo ndo lingo benda endeya ngabina no sango ne apesi nga prière wana na ndo ba set tant na zipe prière wala bikemeka na bimi na coin ya bambili na sauce ba maison mogele na ngambo wana na meki tant na meki na $25 na $25 après na beta ta dipate na senti maman na porte-monnaie na neti téléphone ya vibration nge sala na senti neti mo lo mo vi na tala na fonga na ta $25 makambo za soloko et pesi nga suko eleng na ko mina hapo sa ko limisa ba mbongo e komisi nga neti esprit mo moyibi na roza yoza mbongo za na wana ata pembeni te na temi na kana ota so na vika mbongo nyoso ya pa na e ya pa na beti poche na 3 fois na kei mbongo li ekei ya bande kokoto na yango photo pesaka offrande na dim pourtant on pesa biloko wana ba tunete ba jar nete ba Jeremia o ba tilelo akosa ba jar temo pesa nzamba ko bundela yo siko biloko ane bande ko longa bato ba pesa ba offrande te ba pesa ba dim te donc elebe na bato msuna osala au moins pe simbité o comme en même temps neni bus ana kisite me na bendila ekete mais o comprendre que muto na prière c'est si mbongo na pesa ba offrande apesa ba dim yango na nzamba zo bundela bozwinaye mais mingi na banebe na robenda comme un vinanga et ça comme soube camarade nanga batinda remo c'est ka ba classe ngezo matine ba mbongo amina jemi keti kana agence to ke zombo to kompe na jato umeli to zimbo nesi masa ngape na l'Olympia mais na lena porte-monnaie na bichata partie sauver na ke damo te jemi mbongo ba kai baninga auto offensinga journée mobile to legi na agence to umeli donc pesinga rien bon kende na tiki ya banyo kende ngaso na tiki na simani sengi siko na beti prière na mbona sengi siko mbongo eza na poche ni wa uteo za na agence na bendi yango mbongo na pe ngape na kena ngai yesu ko pe mbongo ebika na poche tanga komi pa na bango mama na zimbongo apotela bona poche bri asimba awa ri asimba wana yoso bendi wanga dia na bendi kamera na ngana mbongo na ke zanga mawe masa na bandole siko ale kamera na ngana lingaki mito no zaneka na nzombo bandole mama na zombo bolele tolele Jérémie mais to kabone kuna Jérémie to discuter Jérémie akena nzoa yazo kotela nganzo ngam na sai makambwana sikotonga yepa na kolela abandisi ke Jérémie na zombo le chena poche te mane ko mo le senga siko pass na yo na bio monyo ndoza tant que nana na sima okweseni na zombo Jérémie zenga mbongo le na porte-monnaie zali mais mbongo ezato soki ondenga na soki mbongo Jérémie zombo to na ba ondi marate ko si bona porte-monnaie na bisi mbongo Jérémie mbongo zonde tema za camarade na ndo tambwane na teki secret na expliquer na bitala ngana la nga boye c'est vrai maman ayo funda nga pa na biso na ndako ata Jérémie ko muto ba kisi ngamo pena esa nga bien te sa moi mo be frère mo pa la na ngiringi lelo pa kufa na Franchard dim cameraman pa yebi tanga yo kufa na retour ngamo ye pa simba biloko wana kombe obangisa ngape biloko solo continue ngape na ko koma pe neti na tika na ngao nazwi na bwaki sina ngao na zongi siko pa mwalima na bia biloko alo pesa nga simba na ngoti simba tene nga bia ti mona nga na yaka na ngate simba na ngote na nga ni na kisi ya $1 million ya mbongo ya mazuta te mbongo pe na solo Jérémie wana simba tene nga bia simba te na bani suko foxe abi Jérémie biloko senga ngene imakasi eza ngambo ko senga ngabite eza ngambo na lingi bonga bon ça va lobi yaka na 12 lebe na 12 to koti abina mo makamnyo so mona ko ganga te ko lobelo te do zaka calme la apakolinga ba pute neti batata honi apakolinga na faina kiti ya faina tapine kuna bando beta prière na senti siko milinga na kati ya temple ane bimi milinga tondi mo na senti lo mo bina mabele na tawe na moni ba gym tanga bando bela na miso ya ko kangama obie yo zol ngana otala yazo sama kamna ye ngana senti ke milinga na mwesko na kata temple mo milinga na ba to neti mo neti lo mwezo ninga ezo vibre so ngamo no mitu
tolo ndenge zoninga be ba voisins bazoyoka be bayoka ngote bieka biso mo mto oyo na sentiment bilo mo ebimi bato ba gym 10 cm ba ko banda bandawa tia mindele ba bimi 6 mikuse 10 cm tona bi 10 cm donc banda ana meso tia to ba mulai loko a stylo na ngabo bikele ki mulai donc banda awa tia bandele wa ba bimi 6 na sentiment ko benga te mo ba na ganga te na kanyika mutema mo babina bonjour ngapina ndi bonjour eloko lekelenga maboko na bango ele mikie place nga na fande ne place mo babima ko za ba 3 mètres de mètres ba 5 4 mètres mais le boko mukusana e komiti place nga na zali le komi loko élastique e komi mulai e simbi nga bena bonjour ba onyo so ba pesi nga mbote era na sko espoir ko banga elongwe mo watuninga olito so na mnoni po mama lo baba langi nyoso ngape français na minitio mo bulo e kokoso toke kana lingala ngabi na lingala awlingi ngabi tende azana na posa mbongo babi to ebidi aki uzana posa mbongo bandi sko expliquer ngai ki ono ngozana bane ko teka ba téléphone ba no beta sko vina ngala oto bebi vina ngande yanga so bandeko conseil na pesa ko kena otika munanda ngangati donc o ngala kenena nga ko tika to yo pour que tika ya yo pe nyo se tika likuna tanga na kenda ki mena kamwe te mana chema tambe na ngapa na ba ngona mbamo ba yebi vina nga nyoso na yo pe muto kena ko tika yeba ka pe makamno nyoso ba yebi conseil na pesa ko kenda rate to na komi wana babandelo bananga kisamba lesbo babina bon ça va zela nezemo muki moso na ko mosa tineti mo pongi ko musanga na kiti na tabu balimu ka tambozo sona bango banoka babina nga zela na tabu balimu moso moi qui dit moi pongi na tabu bazongi babina enveloppe mo uta poto ya chocolat bu première fois na vie na nga na noka za $100,000 ya la basaki babisi bot mora boy ya $100,000 babi moni o $100,000 mbongo na zwa na sime toka na sime na bipa banaka na bima na komo raisonner tine bande na poto nde bino boza na kana etikala ka bomona Yesu donc na tine bande na komo raisonner ka banaka na bima na komo babi ba moko calculer ye na calcul mamo ya mikile ye na tine bande na kana banga na mbamo na komo baka batika kana ken nzoka ba opesa nga suko elengi na santina o elenga mbongo na simbi ba opesa na pesa ba bon eno mbongo ani sana ngwayo mwino ngo bano teka ba telefone so to simaka mto lo bano e simba ngabi siko nyo pesa biso mutu ngabi na zongi mamo bo mutu ngabi oye juste mbala na zongi ngabi mutu ninga na pesa bino o te ndenge za na famille mino watu wakufa te baba lisiko beta ngaba dio baba no lempa le panga kwa kubeta ngaba kati na famille mino watu wakufa kate ngai bakufa bo yo so mutu akufa pa bino batu baoyeba ngai baoyeba te bo so pesa ngabiri na mutu te na bota pete to baina ba onsko deba wana marabu wana pa faine marabu wana ku etaliete yamba te beba ba ndeni nganga pesa mutu mbongo ye mwaza mbongo te nganga poazo pe mbongo il faut ça la peine ndenga pe na salaki do ye pe il faut ni ba sacrifice poazo mbongo yaza na musai so nyipa koma na mbongo fa mata yamba muso ni ninga asalela la bone ko lexa batu yamba na banga mingi banzima na bango baza ba ompia kame ba oza ba umbwa satan ndeti wana lani ni lokote mais apesa batu mbongo ngana opesa bato opesa biso bato nga bien na bino oteka mukongo ote so oteki mukongo no so za mbongo bato obota te bato balobaki za mbongo kisinga bina nzimi ku bato bayeba na mbongo kisike na pesa bande konanga siko le tamba olo bana mbo bazi miroir bache bande konanga bazoleka na miroir wande to lexa répertoire na bakombo la téléphone mena pum mutuye do mbeli pesa so kana nzimi na cheka ba so sina makile bimika place ndeko nanga za soit estoma moi bungu takei na mona bande ko na binande ba oleka kingana le le sel ndeko na ngale kaka pesa mukongo yana bisa général bani lo bana poto papati matumbu patunge meto matumbu ye muta pesa nga mukongo na tuni na bi bon le lopa kufa eza témoignage pour il faut na lo balika mona tuni na bi yende nya pesa nga mukongo babi nanga momo muto so yo meki esimba te na yo comprendre ta ba général a Mobutu bo comprendre kaka mwana lo bango nyoso bo comprendre ka tokobi na bia simba te na bité na pena no batu nyoso balekia na pena muto opesa te bozora mukongo baboyi nga pena tsingami ka mukongo na teka na raba si ba ondi babina bon ko mo ndimo teka mukongo problème te zo nzungu na nzungu ba chemai bazwi bokal mo bo lo to ko mo cha batumba ko baboka ba cha bakisa mine ya miso elena makila mo na kati
batangisi 3 gouttes na kati ya mai babina balusa na zumu sapi na pe na balusu mai yanya c'est comme rouge bazui poudre batie likolo ya mai wa bakangi mufinu babisinga ningisa en 3 na zui na ningisi 1 2 3 na kiti baifongola na fongo moi na moni lote na répéter bon 3 fois troisième fois na moi siko papier net mai net yango esukia na moi net moi papier moi bino na moi le monde dit papier bi bon bendam bande ko na obenda papier bima na mai mebimi sek net uti ne zine et bimi siko papier duplicateur ya mulai bagumba ngo na ninga mulai na benjango boye et bimi babina moi makomba comme na rouge ngami na mo bakomi makambo tanga ngami na kompa gute so bokomi langi nina na comprendre babisi marabwana babi yo sunga etangela apesi babi bon yes kwa bina avant na tanga ngo signer na papier na kayo soit kobela liboma soki simbite bien kokufa ngabe tema na koma kamfute na gemi signer na signer non kwa kuma kama obatina na yo tangi na nute na ya liboso pesa biso suga mutu akufa ne juste yami bale manzaka mutu akufa mai basukola bibembe ko lingo teka mukongo bo comprendre système no pesi mai na yo po teka mukongo ba ko na parfum mo robo parfum première fois na vie na no rakoma parfum ba parfum aishate première fois na rakoma parfum 5 na 48 heures so na biloko ana tenga na obela liboma be na okufa tanto suisi na bango bon rendez-vous na biso tikali 0 heure na 48 heures ne obima bina komi à l'air na komi na kobandela wapi na ngambo wana papier na ara wana na poche na réseau ngape mbongo te na poche na la raso na $15 ba monta on ala na ngwa na sani na kena bengi vie na mobo aller na Belgique vie janvier na bi vie janvier na bengi na kosis ko mwana biso akufi mwana ngoso ya linga mingi soka epa na ngai mwana leki na biso na babel bakoka na ye bakokana mwana obomi mutu avant que mutami na kosi siko na bi tu vais jamais babela kufi taka papa na banga kufa na bandi ko lela oh là là je misiko na miso to sande ngabi vie mbongo ezate do bembe kudu neza mbongo kuto ke chata na mort ezate amna erto komi do mo ente lobi na 8h na tinelo mbongo na bisava na bengi neve na ngale lopa koma pasteur mongo na bengi na likambo ko lekinga na expliquer ka neve na bengi na be mondo sa kanga mutema so kop no sa so sim no so moji kop ni noko pour to lenga age moko mais bon mon année longa ba bébé te na ok dia 36 ans mais na année longa ba bébé pour attention comme na comme il passe dernier na bengi na expliquer no ko ngabe no tika toke na hôpital ya mama e moi premier jour to komi na to ale pe na mbongo te to komi pa to kota c'est to tuni esimbite toke kitambo première fois elle en 2006 bébé si so mort qu'elle a été mort qu'elle a été mais bon to que tout na prix à parfait na ville toke na ville to tambo la lega so na pesi komba papa ya parfait na parfumerie so ba talinga na suki na ne cheveux crépis ngale ba bio satan na latine so to bende donc bon moi kombo to bien ngote na kenati na mosquée barumbu rien na zo ngote et comme il lobby batindelinga $380 na komi mito natika na ngai na bitena zwara na ke pa mwali mais bité continuer le jour asuka na ke na mama yem akute ba laisinga vie moko boy na ke mba pona air ba laisinga bita biso sala ngote moi papa na fani kuna ke solo ana akute na père ngo na bando so yumo mukibo biloko zoluka ngabite yana biso mwa zana ngola ifa bima na ba drogue mais boso abibi na ba okanga ya ba senga ke ba biloko ba sa epie bongo ata mwa ndunda te loko moko boye po abima na so akomni na ngambo Congo ezonga bitna mwana ngana neti docteur bako sakete loba vérité ezani ne ofongole pe kata abina bon moi pe na pexo za te po de okoti nzela mais nzela okoti za matata abina biloko osenga ezali pesa $500 ngabi $500 na bizo 100 o sante na mati ça senga da boy na bandi ko tinga mais bon abi o wana mona neza ngam abi mona batu mususu we bale na ka accident sa mo ka ba nyeso big mais mo akufinzela utaki oyebite na makambo aibo ko tinga mi keso majilete ngamona memo okata parce que o nzima ngabi na onzima akepe na tini neve na so mi gilete première fois na vie na ngasi kona kota na kata morgue pesa sur la bibembe afongo da koti tonga na koti ba chaka bibembe na beto moko boye ya mo milaibo ba classe am ba changa ba karo pembe na vite sko so ba chanza ba tenda bibembe telebele to na koti abina ta bibembe yango pona oyo kolingo kata soko okata akoko soko okata mwana so
esenga mama nzoto malina na ko simba ngote au moins bibembe musubu muto apanzana ki bastongi donc na kokite abina mai pe bibembe yango o basokola yango ne fandi wa ngabina ko kokate na matisi prix abina na ba prix wana ngana ndimo risque $500 so ezanga na katelo ngabitenga na simba ngote abiba ko bona obima tema somo na moni bibembe bele mutakala do esala inga biente na bimi ne vena tunga ndenga mongo na kokite ngabi yoko yoko to kokite bonga ndina ko to zongi tepa mwalimu nemisa mwalimu lo tininga benza pasi jemisko to sande mama bia masana masana na morke fana na bumbu wana telefone ngabia to benga bengi jong pa ya na ba 18h un jour asuka ayo ya lobinanga pesa nga $100 ngabite na pio $75 anzimi bambili mama embo ya na rozo taxi express te mais tellement on a 0h kalaté fait coca na louer taxi aller retour $20 akei asa isebe na mpe ewe na ngabilo ba 20h tonga linga mutema ekiti na bisko beau parfait habité pesa $30 na $30 na pesi moi qui pas même une heure du temps longa na tambo journée na 8 mais il pas même une heure du temps a enam yo ziongo babi na beke yo parfois ozwangote et comme neti 4 nga maman na mutema na bio na bongi ce que tu na pesa ka mai na nga moko pona makambo esim amina kota ngikoso na koti kikoso dans douche ton subo ko pa kikoso te douche biso to benga mingi kikoso wa balabala koti na bandi ko sa système na savo rien Jericho bande ndeko bandi ko se masturber po ete apeselo basengaki rien donc nzamba boy na bunda ni rien elo bima na ngochanga boy melelo pene bondeni na zongi pa nga mezo simbati mais j'ai mis forcé quand même na sali nyo se simbati na bimi na kwa bambili na bondo signé moga lenzala na cameraman témoin raye pa yebian ça ni moi ba pornographie na bando tal pour ça la ngata mo banzeta pour ngabla na kebo rien na bwe na na la pena likamu na mo bwe na makanza kadi na vite so cameraman ya bina makanza église ne pour na kamna passer matuni na be ko linganga ne to meka bude ngana boya lona signé na ara so na meki na boya ta libane ça c'est na zongelo na no posa na komela comme pa bango be bisingo kadi obela na hôpital mo gala makana ko ta kuta peta ba ozongise mai na bae ko pe baby na muto mpe na yo luka pona solution muto susu maladi je mi openda ngambwe moi sinon nazo bela na moya nazoya na le déjà l'air na bino ba ke zéro un problème na bimi na komo bulesko na ki pa ba cheli to komi dia 22h boso ba chekula lo ingesa nga 0 ekanga ndona bani na full ka kuna na biteli bomo soke bandange banara pa mwalimu anaka suezati na zongi sukuna siko na bosa li pa tema na oke mbangu neve na ngala memaka ipe pa mwalimu na lagisa raye siko nzoka nena lagisa raye neve na ya sepela rate siko le monde so a eu problème neve na facilité au funda ya le bakete mema nga place mo bobwe donc quelque part côté un peu se sunga ngai nena mema neve na kuna tema za TV ko weli sama msuto sauter tona yo koma abane ba jérémy sko mwima comme lukelinga petit forcé ga papa ma journaliste na forcé rien 0h ton ebeta ba ebisa ngate na sentiment na neti ngonga catholique ebeta ngana matoi ngongo na bi bomoto sko ezongi na bi nini tindenga ki jérémy siko yi ki mafuma fuane longwe ki ngaye petit mwima comme lunga toke to kotina temple premier jour ba bimara 6 mais jour wana ba bimira nga 12 fois 2 12 venant tando que moi ça me témoin mabe ba mi ba ku bana banana douceur mais oh moi moni mi be ko kokisi te nganga za mabe taka tininga 5 na 4 moko ko kita binana réussite au signer dia ko kufa na liboma siko sala choix tomba lobi na rabo na bandi ko suba na bilamba masuba na suba ta 5 minutes na ko mo nzambe nini tindenga wasko na ko lobaka na mutema misu nazo suba na kamukaka tema na le déjà nzambe banga avana ko tali mama na ngelo salama nzambe pesa nga na mukongo te so apesa nga mukongo mais Jérémy pas na fulu na ministre ton soupe na kufa le pe bino boye bingati mais pona ngolo nzambe na la dernier loko nzambe mais diable nga changa na bambruyema na mona kanga nga tele mi première fois na vie na mo nga kote li mutu te akufa te obela liboma te yale nga na komi ba moleki nga dazo banga sote akoma banga siko neve na nga na yebi amwa ke so mona zi problème bayo mama ko kangisa nga amba
azaleki na nga makambo na sala ya côté linga nzoka le temps ba sa bon so comme 1 heure nga na beli libomo siko tellement ya yebi ba système na bango abenzinga mupanza bina jemi ko na ba distraire zo ba suki abato bi mo suki abato za mwana 12 ans nongo otambola mutu aza misu mine so ateli wa mono ko otamona ebembi na nena sana abike na opa na bino condition na pesi ko laisa ona ndaku te ezo ape maite siko leta zo bana mona kati kuna nzoka libanda likole yindi mais siko na obligé siko fona bima na yango mais ya bina ezo maite bilamba po lati na te sirvette siko sirvette ya likolo to ndola tana ndeko na nga ya mwasi Yvette alinga ngo mingi ayuna bilambo la libanda siko pa na biso la clôture te to na bimina bambili ya likole yindi bambili na nzombo 5 minutes na komi na ma tema ki peleke c'est ça la nga na zui taxi express na koti na bandi okata forme kana nzako maka na kata ka siko chauffeur pa ko pa etenzo nga pe na biga inerebetela nga te na biloko ni bandi déjà olongola dia na bandi okata nzako ma déjà na bandi olongola to na komi kana kiti na longo bilo nyos na yeka mamo na pompe chwa na miso pelika ma ndinga lobena nga siko na komo raisonner bilamo ko na chango na maibi so il a ndako nga na zo problème na tandi na bibo biloko na ndako pe mwela te siko na kena kwena biso na boutique mo ya leri basamo ba cha ba saki ya mabele na tobo na rezo ambule ko lera boy esimba na toboli saki wana na ziba chasser na koti kozi biloko na ba na kanisi ba chasser bele na koti na mbalango bien na zongi siko tonto to lala biloko kama babaki obomba ngo ezwa elala na ndaku te elala na ndaku te elala pa na biso te po lobi nango na zwa na okena okuna siko tant na sali bongo ayebisenga pe na za muta liboso ona okota na système na WC pour watine na des lettres mo kuna donc nga muta liboso fona mona siko tona eroya elope sungenga WC ya biso erwana la na porte na zui fongola na nga valise na kena okanga WC yana biso yo okanga WC ndeni bato bakota nga bité to sonela wana babita telo pa yo okanga WC okanga WC ndeni nga bité to sonela ba chèque babe ba bebisa WC yango na okanga ko zo kanga na muka tongo ya po funga nzo nga basungi nga kutu nzo nga na okanga po ba lettre moko yana nga ifo na mona na kangi WC na WC mamo wa WC ande nyonga na bité na sonela ba chèque babi ba bebisa yango na kamba bon yimo la muka tongo po funga nga bisava zonga na okanga na babula nga mususu po ba lettre moko yanga mo ifoka na mona sikonde ko na mo se to ki no lala yo si bilambo na singa ba shege ba yo ibanga biteti ka ngela ote ngela mbana nga lata ngo ba yo ibanga nga na okoti zonga na mo ke so akoti nga ndena lala na oleka mba mombeka na mweka mwete na zibila mo na kena nzete mo apom na pa miso na sima na mati na tande en cool na zebe na batu ba koti nga mutasuka na kangi porte na lala te tema somo wana na koti na kati ya batu na simbi batu bo bandona muke na la mungi na mitena bina zali ozo banga su na obanga neti biloko na ba robimela nga na so so liwe bandeko benge ba intercala ko sanga osambela na jenga mona la mungi na teli bina zali donc na lala te muke sana tina funguli miso na zali air to komi air na bima 4 heures so ba 3 heures mois na 4 heures mois na bimi na kena funguli WC na to na moni des lettres des lettres na boire place ba mai esprit mabezali moko na boire na dal moko na ke boire na mai esprit mabe mais 3 na si 3 era na pa biso batongi dal ici que c'est pas même une c'est medala munene na zipe lettre mon batonga na boaki na douce dal na banyo réseau ce qu'on a que fleuve parce moi ya fleuve ne koza esprit mabe te na kende na bongolo kota ni na kimbangi c'est moi wana pe na komona neti siko so mai oboaki mai za esprit mabe te lettre na ekete tant na komi na bongolo era na ba beto ele mi panzi na fandi wa ba 4 heures comme to na bwaki na moito mai ekitika na mai baluki chwa ikenga bia abesi mabeza na bwaki na obwa pe na stratégie na obwa teke batu ba mona ani na obwa keloko na bwaki reki nzoka letanga na osabo pa na biso kuna lettre na bwaka kuna e panzi dal dala sike do elekeli batu del pomme insemi dala munene ni etondi lupa dala e panzi WC nzo ngasko na zongi siko pona récupérer biloko na bomba ki wana pona kepa marabwa tona komi wande na beka na lana nzambe na yeba ate na yesi koyo nzoka marabu abosa na ko yebisa ba prière mo avant na sala avant na zwangu ifuna beta ba prière mo bo pona zwangu yesu ko abosa na ko yebisa te mazaka mutu mais nzamba abosa na ate tona ye ena simba na sentineti mutu mo kainga loboko Jérémie tika na zo simple nini weselinga bo na bite na simba soutenance geno pa marabu na kena yebisa o abagno Jérémie tika na sentika loko moko lobenga Jérémie tika neti ba ben bazongi singa loboko boye
nzoka so na simba ndenge sa na sala biloko wana ngana bela liboma yango ya bato so mais muto le kene bien ndenge zo imba moko mi akoma imba ba perroger ko binga ba gidia ba na système donc ba tona komi pa na e abisinga je mo na bossa na limero no pe na zana ngote na ngana biso ko sa prière boye ce que tona pesi nga prière wana prière o pesi ngo za pe na siso na simi no bela liboma d'habiter au bela liboma siko tona na zomi siko kwa tongo de etani masala nga siko kolo boutique na pa chemine siko na obligé siko fona zo bilo na sima ne moye pa mona teke na bomba ki bilo na bano le pa le peka masolo mo lo boke ke tona beti prière wana ba na baki bilo kwa na kena abina bon na 12h to kutana to solo na 12h pe to kutani bube esprit na bimi baba bandiro ba enda zana ifo bela ka liboma yepe ko ko to zo kote la ngaka abela liboma te okufa pete wanga pe na zangi lokolo banga pe na ota donc nyonso na razo boya poso ki yo okei bio ko nanga na oteka secret yepe kaka ameni nsala da dinda mi abia obela liboma ameni nsala da dinda mi bande ko bola no ke ameni nsala do muta dynamique atinga meni dinda limite pecho jamais robé liboma nga pesko nga na ata ne lokolo bate yeka ko mokoti la si abi boso bonga pe na otika misana bino bani ko bwa neti misana na otinga na sala ya bino memela bino bato ebele o leki na nga to la biso mibala ko mokoti la nga na ko mileki na ebo ti beske bon afuta ba man abi bon ça va afuta ba man beske la pe limwe e kina ngatunga chema na mbona bina mbonga sona obuleso wa mai bina toke na gambe to sombi babilo mwa bokoko to afuta man to boka sko na 0 na kalam ne na pesi tuye abina Jérémie 0 to kuta toke ne bambi na kalam to ça ngaki wana beti 2 jours na lia raté mal à l'aise na mo ngani na okufa mo pe na beti la batu lisolo ezati secret yo mo nanga na neve nanga ba 23 na kiomi na to komi na kalam apakolinga suba puta banyo yemba nze ngana beta maboko abina ngana ko mo beta ara maboko na obeta maboko to mo bubu to mo ebimi na mai elo ekamusenga bwatu ebimi esike ute ebite na mwega ebimi moko tuma mukuse boy e kai wana esabu mutazate momo nzita na esabu ezoluka abina mwe biloko soto bwaki soke matina kata ya bwatu ote seke baboyi do yo problème ngeyeloka do sala pena ke ko yo yemba beta ka mabo tonga olu oyemba ngana obeta mabo wa pakulinga neti ndoki bozo bina bilomba ngana obeta mabo yibaka na mawana mutena ngana okufara biloko na mo bu ekomo mata mutu pazo maita na omona te bilo no stombwa ki emati mwende ekebwe ifoto mona ndenge ekota na mai eza te ke bunga biso na misute ekota na biso to mona ndenge ezozinda ke na kala biso to mona ngote wani esimbite siko biso to mota na ndenge eke na mwe mama bu echebwe chwa ekoti mama abeti maboko abinanga bayoki banzimi nga mwali banzimi ba olanda nga sute olanda sute de sima première fois no nganga binake keluka basala nzambi basala délivrance bamona tena makambo solo bananga na lena téléphone mongo Ericsson TV9 nefungo mabu azwi na longoli ka sim era na wazi ça va to matiko na longoli sim na bi na o sai po nanga zo no téléphone PC téléphone na to na zongi na ndona nga rola la boete na rola la bonaki na la musiba ndeko na nyoso siko zelana owana tango zonga na ndaku dal ndenge panzana kisiko réaction bandeko na famille baba moyela dal panza ba on peut ba comprendre nga parce que nga be na bina te ke dal panza pour na zonga suna ndaku te tone oya na la musiba ndeko na nyoso ba ko ba ne tona la musiba yo butu ba bala nga bite na rola ba boete bo risque nga na dai o dai nga bi ola ngwa bino ba yara nga nyoso na la musiponga na mona suka bala mu na bi na chepe neve na nga ngoyewa de lo comme pasteur na bani siko koloba na na bani loba ba yango wese pasuka bon muto ngaza nga tema na mweke mutana tema salinga bolamu na boye miti ala ne ko totala musika donc avenya ngune ba ngo bete muta memenga muto mpe na mito a voyager na tanga wan tu al bosone tango zwaki mo bambongo bandeko sunga mo bandeko mkemu era na kota so za na mbongo bale tu amisa tunde mbongo pendo zwaki non na zwaki te yango ko pe simbite donc senga na kokisa nyoso esimbite na ebisi bango sai bango kubanga na tongo ba meminga pa pasteur na pesa na nosambi ya liboso to na nde na bandela na kutela bani expliquer Jérémie ni letinga ngabi papa masumbu kumpia ka gamba la for you bangamba la mutememenga bo na vie batu ba mona ngai
ya mbongo ebeba lokumu emata mbongo ekufa lokumu emata abi bakomo lekanga ba délivrance ba mosa sko ba camarade na ngani sto sangwane panzani na quartier nanga ba parents na ba onyo so ba linga sute ngana swana ba mwana azamisa mabe mwana bukanga manete amutu mabe donc nayo tikala isolé nga mona comment kenara ba église ça ba kama yo batiki ka simo kokufa na komo za siko simo ekoka so ba yo landa nga susu na mo pe simo ekokire mo komso na yo fana na coin na mona mutu ngo soye nzoka batu wana ba komo che mulunge oyo siko mutu ke akenda siko mystique ayo zongela ngai o petit na Jérémie pour aller une équipe mo victoire caméraman est bien équipe mo tolo ba biloko ezate ke tozoko ba abina Jérémie yaka nero ya abina Jérémie ezana nguli kama gravité nga petit na yefo zaka na mbongo zaka na mbongo ya bibo no sengo elo ya langu gravité nga gravité ni abiluka na photo ma Maria waza yemoko nga mona la mama na Yesu no lukesu mama na Yesu ndenya abi mama na Yesu ti baba sirene sirene ba chana megiza catholique yozo senga yozo mama Maria abi singa zo sko di photo ya mama Maria yozo mama na Yesu chango bos otasuke kokana omona ke mutu bande kokolanto ye poto minimiser mama Maria te mais tozo sala témoignage pour être bino pe bozala édifier na lobaki ne bandeli ke émission oyo na dediango plus na famille batika parce que na lingaka famille na nga mingi bisika bozali témoignage o ete ya bino esala ke bokoma lolenge onde kwa koma kite esika bozali vraiment nzamba pa mamno gloire esiko zali Eric Bachika Marlene Sarah Jonathan Rabi Gloria Mireille Patou Viviane Batika bisika so bozali dans émission na dédié pour na bino o émission na tanga liboso boyebi esiko zali yambaka amen nazo boka libango na ndenga malembe po ovimba te mais po esala yonde ba vrai bien ndeko esika koma kipelo lenge nini banjelo akota kipote yo oza na poso kota kokota yango te wana tozoko bakana ndeko tanga bisinga bon na yana biso pe asa rappel musala na catholique na ki na biloko nena ke panza na ki na panzi na pena omona kama mama Maria o amemi mwana Yesu ke bisenga o amemi mwana te sikona wa photo na mwana ndaku donc différence ezali o amemi mwana abina na o amemi mwana o za sa mwana te yango ndem telekana na ba esolo la rabia na ba abina o amemi mwana te memaka o amemi na raisonner sikona ke na église na bango 24 ans na Notre-Dame na libanda na bateka ba livre ba photo na soma photo na 200 francs batinenga photo wana na fleur rose 5 na miroir sikoto na suivi photo na basiko luka fleur rose diable a misi donc baba la ngana bimenzo kan zeta fleur rose ele wana na mona kyango te na komiti magaza kitambo pona ko luka fleur wa na mona te na bandal ya na biso sko en face na esko mutu moko ala na ba alona nzete na sko na moni pe nzete na luka ngo to na pa boy na binate patron bisa lingate ba buka na pe na busenga na makasa patron bisa lingate na bina opeso ta mafola mo abina bon ça va buka ndenga maye akotinga letanga na buka be patron pala na ndako so asanta ki so ndenge ni abimi ngona nati no simba fleur wa ngabite na la posa c'est quoi talinga usana ngabite batindi ngangu atalinga abisa vazwara ke nomba sima ko ya suti nabimi accompagner personne alone la so pona nina yebi na ngati tant qu'on a zonga avenir na yaki on a côté là tala ku te bele tonda nango wana na ke tambola pa manzuka ya manzuka na komene ta aveugle na omona te to na komi wana ebisi ngai bon ko pesi biloko nyonso lo na 0 yaka na opesa yo bag ya na 0 yaka na opeso bag na bag na to mbongo ebima bag na montant so mbongo no zalango no senga wana nzela bag balo ba ma 3 fois na mabele so ba mi montant mbongo za na oposa yango ebimiselo OK 0 na zone pete na commence à ce rendez-vous à 0 na fin 23h30 na bon ça va na ken ko bima na shaba frère na biso tono sa mene frère Vind ya lalaki azu vision moko nzamba la ise kenelo pas Jérémie siko place azoke soka kei a obela liboma tout ebosonga nzambe muna sunga ke tout a obela liboma yebe sko comprendre ala mungi akika azangi kimia banyo amba letanga na kobi na kula mo yena ngamo gambe akumubishaka bisha ngasuna yoki ninga na cherabu lobi ponga na president na ngabite selanga yo muto zo yapa na mbambo ndé tanga komi ameli pema amina Jérémie na kopete na laita ndoto na loti
babina na biso peso ke so ke obe ngana okiwa ngana na pa masi peso ma Thompson ngana kia na santi boy na zo boy me na muteme koti donc ya kia ngana mo inga bona ke nga ya yi mo no sa te ndeni te so no kufa na mobola na kufa mobola na ke sute oyo komi série na baluki na zo ya zelinga 01 na mona na linga na temiso mukena tuno biba pesa ki yo bagi wana ubandai ko lala nango ubandai ko sukwa nango ubia bagi wana ibandai ko bapesa ko ba condition na bagi wana ite bien ezaka bagi kaka olata ko bagi wana la gisenga ngo apesa ngande no yana 0 tango sa cérémonie soke sili ne ba zo bagi wana bapesa ngana ko molata ngo bagi wana mutene sa ki na zana mbongo na moment o banu pianga ke herbe soza posa mbongo osala boy na bagi mbongo ndeya ne ba tibisu balata ba chapelet to mo lelo et continue église chapelet continue ya so ke panga ngelo bi pasteur na ngami ko ba chi même ba ka guerrier so ke panga ozonga mbo pambate il faut bimara avec quelque chose ngapeta na kene ba la kinga dia bag le to moni bonga nge continue église ba kekele koti ba bracelet koti bonga nge koti ya ngwana to na komia na la na ke sute to na ke sute na zo ya zelinga 01 na yete na tongo nga luka na bisela bitamu ndongo yeboy soko moninga susu soko luka nga sunu afunu pa bandeko na ngai so ina kufa mobola na kufa na mobola no mbala na yo mtu bandeko luke mbala sko yenda na tongo na ngosko 01 na yete na tongo nzoka ye aza mal à l'aise bato na ba ombuye nzoka leka mutamu mo nga changai siko nzambe tema déjà pona Jérémie bachika aboyaki ye na tongo na bisete makamano na sango sute so na kufa na ngampiaka na kufa na nga piake ote tsenge mingabi so continue na funu pa bandeko na nga ba oluko kutu na funu bakangisa tango akibonga bangi akei tango kepe na yo fanda na na sa na pe sunini otena tika na nga na yo tika ne première partie auto bongisa ki pona bino yango wana. Merci na yo ndeko Jérémie pour na témoignage kitoko pesi biso pour être bandeko na biso vraiment bazala édifié. Alors nangi kaka na sabino ke témoignage oye pona to sala orgueil te total sate to sabino te ke to lekana ka to kenda kate. Ndeko Jérémie aye pona sanini yo o peut-être olingo kota bisika o eye pona ko kebisa yo. Yo o po so bande déjà ko kota aye pona ko stopper ko kota te parce que kuna efutaka nango te. O ya futaka malamu ezande Yesu Masia. Alors to lelo tozomona ebele omona mutoza ko envier bagi câble nini bomoni bisika ekenda kozwelama kaka na nzela ya ndako ya nganga ndeko atala kimbanga na ndenga lobi kaka mbanga na c'est-à-dire quoi pia kelekaki nzalelekaki atali asani na bite tikana kendeka ko luka ndenge banyusu balukaka akende ko kota na ndako nganga mena ningi na yebisa yo zolanda ngai nganga banganga ezande Yesu Masia soko moni ezangi luka Yesu Masia chama bolongo ne pa na se yenda kosa nini akopesa parce que babengi ye Jéhovah Jireh il est le pourvoyeur à nos besoins ye a pourvoyeur atika ka na été aboya ka pe na été mais bisonde parfois to kimaka ye pona to mona ka lokola ye e umelaka donc bandeko balobaka zolanda ndeko Jérémie bandeko baloba balobike ya nzambe umelaka ya mokili ekenda kamba do yo pozaki na likaniso yake ya nzambe umenaka ya mokilenge na mba yango kende ko luka makambo na nyonso ndeka mokilelo barame eza bongo te na comprendre que eza bongo te nzoka ya nzambe soke umeli sopo zwango eke umela ti okufa nango ya diable umela te sopo zwango pe ke umela te donc na lingika na yebisa bino place oke ya nzambe ezali bilanga ya café ya satana ezali bilanga soki ya paipa soki ya matembe soki na yete okolonda ngo après une semaine après 3 jours obuki mais ya café okoumela pona obuka pe soko obuki yango obuka pona libela ekotika kaka susu kosila te parce que ya nzambe nde eza lolenge wana vraiment soki Yesu ayete tokokutana kaka na plateau oyo pona koyeba kopesa bino kaka basango kitoko ndenge tomesana kosepesa bino muumbu na bino Elizabeth bachika o bolingaka mingi mais nalingi napesa ndeko Jérémie maloba muke parce que tokomi koshite peut-être osepe na témoignage oyo ozaki na mituna misusu onga na tuneli yo te olingo tuna ndeko Jérémie akopesa numéro na ye benga na numéro wana e yango nde okoyeba kotuna mituna misusu oyo sengeli otuna pe ayeba kosani ko expliciter ndeko bakoki ko atteindre comment na numéro soki ezali opesa numéro na bato bwali bana to bana na 00243 89 59 88 915 na bandeli 89 59 915 wa numéro ya Jérémie na bosa interview na koleka boete sangi na pesa bato babengi singa na plateau o mbote
napesi papa na nga molimo le révérend passé miko batika l'homme de révélation mbote papa place yoza ya yo angwana na bosente loso papa zo matamata eza na mwasi moko ndima kobuka mabolongo na mpona ko soutenir vision mbaene mama Liliane Bachika ya yo angwana bosente so na pesi kombo te apôtre prodige